Bonjour, bonsoir, Balandino, soit des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Deux tous sur ensemble, kakande to partagera nabino. Avant to banda émission nabino na tombeli bino mokolo elamu. Mokolo elamu na kati ya mabota nabino nzamba lola abate la biso akanisa biso na bosenga na biso. Sans plus tarder na kopesa pembo tenanga na ngoya ngola gode. Mama na sisina deo Paris Défense. Tobeta di solo. Maman na biso abenga na des shows Denar TV. Maman azolela. Maman lobi des shows. Beta di solo nanga pesa conseil na bande kwa basi. Bana bazali garantie ya libala te. Na banzi zamba liboso yo kangote. Ba mama boyebi yango pe bolo bakango. Bana baza garantie ya libala te. Landa di solo oyo ka problème ni komeli mama na biso. Yango na kolinga mama. Soko za kapena ba jeune fille na yo balanda pe lisolo oyo kosala bien ya ona lobaka partager pesa pe batu mususu batala surtout ba mama o bana ba jeune fille no linga bana bino balanda mwa muke na lisolo o parce que c'est important. Mama lobi des shows na botami na Kinshasa na kenai kokola na Angola à l'époque na village mama kitela ki classe suka ki na deuxième et senga ki akende na Luanda pour continuer ba étude nae. Maman kindaki na Luanda. Bref. Maman tango eko koma na Luanda zayi déjà na âge à 15 ans. Maman lobi des shows na vi nanga na kanaki na bala mobali ya melaka masanga te, oya melaka cigarette te. Ba eko kuta na garçon moko na âge à 15 ans, landa lisolo ya ona biba na bino pe balanda. Ba jeune fille na biso ba 15 ans, 16, 17 wana bolanda. C'est très important. Maman lobi des shows na kuta na garçon moko na âge à 15 ans. Faut ba ajuana ba erreur ezala trop bana bazana moi réflexion moko un peu hein na ba comment dire réflexion moko un peu muke quoi trop basse. Maman lobi to kuta ina garçon on a 15 ans garçon ebisi non yo pena na lingi yo kozala mama ba nanga akore loko wana na mato ya bana basi oza mama ba nanga des shows mais on est ratakate et ratakate. Yona biba na bino abasi balanda rape. Po ba okendo yebise na nzela classe, ba okeyebise bisika tambulaka yonde penzo kozala mama ba nanga. Landa oyoka kote mama ba nanga ekendo suka. Yona bili solo eza bien ba na bino abasi pe balanda. C'est très important po ba erreur aboye ekota na mabota te. Yango mama lobi des shows beta kaka ningo lobaka oye komelu ekomela ba misusu te. Beta pesa conseil na bandeko. Bref. Balingani na garçon lobi yo penane mama bana nanga to vanda ensemble na kosala yo nanu eloko te loko atozana posa to tanga classe yo zo tanga ngape na otanga na préférer penda yo tanga na yo na kozela yo tio kosi sa classe. Mama lobi des shows to lingani na mwana mobali mama kanisa ki alingi mobali nzoke lima nzoka ngwalima ya mobali lima ngando chose grave. Mama lobi des shows nazalaki moseka na yebaki na mibali te na âge à 15 ans mama zalaki mwasi ya moseka kaka ndenge zalaka mobali azo flatter yo azo flatter mukolo mususu bake komeka yango na lobi bana biso pe balanda bake komeka pourtant mibali bakosaka basi akoyebisa o vérité ta loba to meka. Mama lobi des shows mobali yango pe nazalaki na etango to yeko umea na kati ya bolingo nzoka mobali pa swaka kaka loko asoso mobali aswaka kaka na seconde tatan esili nango. Mais chose grave mama na libota na bango ba bota na tembe oyebi ba famille misusu bazana na mabota ya kobota bana ebele c'est-à-dire baza un peu fragile ba mama boyebi ba terme na bino un peu fragile c'est-à-dire kokuta na mobali bazwa apenda zemi pamba pamba boyebi ba terme na bino ezarachwe ni nani na ebite mais na expliquer na sens au comprendre. Mama lobi des shows mwana mobali tozalaki na yemu komususu alobi tokendo meka yaya bakenda iko meka ya on a bi fait attention na bana basi tango ba okola
Faut ba maman bo pesa ba na bino conseil. O kende ko meka. Mais ko kende na mobimba yango wana. Ko meka ezala raté. Bref, baké jardin d'Éden, mobali amemi na jardin d'Éden ko meka. Ta maman lo bia fongoli ka ke tirette ndenge za ka dodika lokwa soso. Ka ndenge dodai lokwa soso. E kota ki pe wana zemi. Zemi ekoti abebisi ki museka ya mama, zemi pe ekoti mbala moko. Ya ona bi bana biso pe abasi fo balanda ba émission o. Ke bana mobali ayebisa ka ba proposition aboye. Tango sana mwana mukyo sana nzira classe ya ke etanga. Ndeko nanga mwasi tango zo tanga kendo tanga. Tia okendo cha matoi na mibali. Zela opusana. Okende ata au delà 18, o continue ba classe lobi okobala. Ke bana pressé ya mibali. Mobali nyonso ayaka lobi yo penando kozala mama bana nanga. Ya mama na biso abi de show, pesa conseil. Bana basi bazwaka biso ka ya kolobaki okozala mama bana nanga. Bino pe ba mama so ika mobali alobi okozala mama bana nanga wa. Wane sili c'est-à-dire opesi nzoto na molimo bakisi. Mama abi de show mobali amemanga na bolingo abi yonde penda mama bana nanga, mwasi pendo nga na obala na vinde yo. Bake ko meka jardin d'Éden a sui mama zemi ekoti. Mama tanga komi na zemi abisi mobali abi nyet. Comment yo koma na zemi nanga? Chose grave. Mama lobi de show mobali ay kotala nga pa na biso. Mobali azui pile. Obi ba pilo ya minene wana à l'époque. Ba pile mo ya minene za minene we ba koma pile. Ayena ba poussière wana noir et belé. Abinenge zana soko longoli zemi te. Nazo mela pilo nazo kufu kotika la koboko la mwana wana yomoko. Otika la ko souffrir na zemi wana na mwana ano kobota yomoko nazo mela pile. Ndena o mela pilo na okufa okotika na zemi. Mama abi de show ngape na banga ki tellement nazaki trop jeune comment okoloba mela pile pour akufa. Bref, amemi mama na hôpital wa ke longole zemi. Yango toloba mama bendara mwana matoi. Mibali na banzela classe na ba cité ne bana ba kola ka ndenge biso nyoso pe to kola ki yoyebi. Biso mibali tango to yaka pa mwasi tango to zo kola oyebi na nzela classe. To lobaka ke yonde penda mama bana nga. Bino sko lingala wana nde bolinga yango mingi. Soka mobali yeso ke yonde mama bana ya o lembisi misu lokola dongo. O lembisi misu makaso zinzo to pesi molimo pesi am opesi. Landa oyoka. Bref. Baké pas médecin, baké pas infirmier en fait. Baké no longo la maman zemi. Pardon, moi mon ezo tout salé on loba, moi un peu malembe quoi, moi un peu doux. Maman lobi des choses OK pas infirmière à longo la zemi. Maman lobi ba kote sanga bi bende. Di bende obino boyebi wana. Eza ba forme lokola ba biloko bokanga nango misuni na etumbeli na mutalaka. Maman lobi des choses ba kote sanga bi bende na âge à 15 ans. Je mona ba gravité yango mama lingaka o contrôlera pe mwana ba mama yango na bili solo o ekozala bien pour na bino bo contrôlera ba na bino abasi bake na ye na kuzu famille na ye ba yeba kite kotisaka yebi bende na nzoto ya kimwasi yeba mwasi ya uti kozala moseka aboti na nte bazo kotse bi bende pona ko bimise zemi kotisaka bi bende kot mama lobi de show douleur ya kolongola zemi eza 10 fois passe ya kobota. Kolongola zemi eza 10 fois passe ya kobota yonde kozala na idée ya kolongola bazemi landa lisolo 10 fois passe ya kobota mama lobi mie kutu na bota tant na bota ki na yeko comprendre mie kutu na bota ki passe o na yokira ki pona kolongola zemi 10 fois plus douleur ke kobota. Bref bakoti mama bibende docteur abi Yose mino eche matata pona olongo, il faut faire attention aye kopesa ye nani ba suppositoire po amibaka na sende boyebi ezalaka. Mama kokola lokwa azali pe trop jeune na ba âge ba 15 ans azu suppositoire aketia na frigo cousine na yemo kwa komona suppositoire nde ba yeko comprendre que mwana alongoli zemi po suppositoire wana nigami baka et la kisi ke yo na nzoto no déjà danger koti. Bref ba continuer ko vivre na mobali zemi elongwe ka ne ba vivraka mikolezo kende mobali abenye su yakato kendo meka lisusu landa lisolo bake ko meka ta mama lobi mobali yango pe aswaka ya malonga te ko swaka aloko asoso 3 secondes asilisi mais mama matrice ya moto matrice e botaka ya ba pondezo wana asuye lisusu zemi ekoti mama boti mwana
ya liboso ya mobali. Mobali ya boyi ya wangani mwana. Me tala mwana, so bache papa na mwana, barasi ya ana leki, me papa na ye. Yango bazemi o ba wangana, bana babima kaka photocopie. Pardon. Bolimbisi lo mgongo ya biente. Bazemi o ba wanganaka. Ya mwana kubima na manzaka landi, encore ba mama boye barabana bien, otali ka manzaka papa na ye. Otala misu, c'est-à-dire mwana bimi photocopie ya papa. Bref, on continue kobota. Maman lobi des choses graves. Mobali soka lingio te des choses ka ndolo barana bana ko linga bango te. Na yebisa bino. Soko boti mwana ou bien bana na mobali ya lingio te. Ya na bana wana ko linga bango te. Ndimelanga. Bolingo na biso mibale bandaka na mama. Fona linga mama. Soki na lingi mama makasi. Mwana na ko linga ye. Mais soki yo mama na linga ki yo te. Ya ata bana boti. Affection kozala te ndimande na vandia na mwana mobali. Naza papa nde na vandia. Papa de show. Soki mobali alingi yo te, yaya na yebisa bino mikonyo so ato boti angelu na mapapo akolinga ye te. Mama lobi des choses graves mobali oyo alinga nga te pona boti mwana. Ba ye ko bota bana jusqu'à 4 enfants. Na 4 bana nyoso alinga bango te. Soka mwasi azwisemi aboti alinga mwana te. Ya mibale, ya misa et puis oyebi ba mama ya mobilo mo pe faut comprendre. Kande mama lobi des choses bana baza garantie libala te. Batu ba pesa conseil te bo vanda kaka lokwa boboti bana ako kita. O bobota kaka so bokomi na bana ebele ako kita. Mama obi des choses tina eko bota bana 4 mobali akita te atikala pe kolinga bana te. Mama lobi des choses na eko koma na zemi ya mwana misato. Soki mobali ayoki ka mwasi akomi na zemi akonyata elukutu, c'est-à-dire il faut lukeka na ba raison mo. Mama abi des choses azo betanga de la sorte mwana bima na munoko. Des choses. Ba mama bo mona makambo. Bozo mona makambo na mabalo. Ya so mobali alingi yote kobota rate. Mingo bota bana na papa ya lingi bango polo biboza la bien. Oza na sentiment bana o bazana papa na bango alinga bango. Mais so yo bota bana na muto ya lingi yote. Bana kuto obota owanga na bango. Na lisolo mama bagafe bele. 4 enfants na 4 nyonso alinga bango te. Mama lobi na 3e mzemi tango eko zoazemi ya mwana misat batu babite omoni so boboti bana tango bana ba okome bele akokita. Yango mama lobi des choses. Yebisa bande kwa basi kobota bana ebele na libala eza garantie ya libala te. Landa lisolo oyoka kote ekendo suka. Papa soki mama komi na zemi ko beta azo nyate na libumu, c'est-à-dire ana besoin o avorter. Pozo ko batile bano ya zana bango posate ko nyata oyebi na Afrique beteli ya Afrique. Oyebi oza mama, oyebi oza papa, oyebi e beteli ya Afrique azo nyate mbusu na libumu mbusu. Ende ba joueur baza boakeli ba la chawa na tolo tango okitsa na kolo mbusu. Ya azo nyata mama na zemi mama lobi des choses pene mwana bimande na munoko. Nasuka yeko bota mwana misato elongi na ye et chose grave na kata bana nyonso babota mibali batu bauluka penda bana mibali yango baloba kingo mayaka kingo oya zana kingo azangi mayaka oya zana na mayaka azangi kingo batu bazoluka bana mibali ye na bana nyonso 4 mibali bango nyonso identique na papa na bango otali na papa bobi obayana leki me papa encore bano ba wangana ya ndenga okokana nayo roboya. Bref mobali ayekoya na mikili ya poto bazana Allemagne Suisse pardon bazana Suisse si je me trompe pas Suisse bazana Suisse numéro bimaki 41 c'est Suisse bazana Suisse mobali ayekoya na Suisse non pas Suisse pardon Allemagne mobali ayekoya na Allemagne tant mobali yaki na Allemagne atiki mama na bana 4 mama lobi des choses mobali depuis atika ngana ba na Kinshasa atikala kotindela bango mbongo te mbongo atinda rate mena suka ayeko bengisa mama tango ayeye moko atiki bana na sima mama lobi des choses na yeko kuta mobali na Allemagne mobali asala rate à l'époque bana poto akala bandeko sa neni lokola Allemagne ezana ba ville belé en fait ba province tout consort bato poto akala bando sala bwaki ngunda kuna mena azo tambola na ba ville wana nyonso nde azo récolter ba paiement wana oyebi batapoto ba yebi moi ba salaire ya ngunda moi ba sadik pardon l'homme gongo ya bien te bolimbisa voilà
Bolimbi so mete chaud. Yango yo pena te. Noko de chaud. Moi mungongo ezo déranger yo ebikaka. Voilà. On mete chaud. Yango yo pena te. Noko de chaud mungongo eza bien te. Merci to beta lisolo bolimbi quand même. Mama lobi mobile na Allemagne asala kaka bato ya kalande bando sala boki ngunda kuna aboki na vilo kuna aboki na vilo kuna nde via bande ko vivre na Allemagne soka Congoli bambongo wana tout nde bambongo ya sala ki pa bengseli mwasi yango pe mwasi tango aye ko kute na même vie mobile alingi osala te. Bref, tant mama komi na Allemagne apesi e condition moko okobota te komeka konyata pe na église te mambo ko sambela ezate. Soko meki mamba église awa ndako lukutu soko meki mamba kobota lukutu mama lobi de show mobali ya nyata kanga na tembe soka siminga na kobeta okondima te menanzela so to otambola lingi mwasi aningana te barobi manzela mwasi akiko somba atali palandi mwasi a déplacer bo alandi batuna libanda ba okanisa ke oui openda couple ya bien nzoka nde bazo sécuriser ye mama lobi na misu ba okanisa ndie to lingani nzoka zo kengela ndenga nzoka naza sous surveillance mobali azo kengela ngana ningana te ko beta. Bref ayeko bengisa mwana moko ya suka kuma ina 9 ans mwana yeko landa bango na Allemagne mbongo bafuta rapona mwana na ya mama yenda azwaka akota na ngoma kelemba mawa akota na ngoma kelemba mama lobi de show boy mobali akoti mbongo wana makelemba bambongo pe bandaye kozwa kala ya bangunde kati azwa mbongo bafuta ya mwana na ya mama akota na ngoma kelemba biloko kolia na ndako ezo sala te ba kosomba biloko kolia avant fin du mois biloko esili mwana azolela nzala na ndako mama bi de show nazo yebisa mwana ngape na lokola yo nazala na mbongo te na kozwa mbongo wapi pona lesa yo papa ali kosomba biloko kolia ta bibo kondima bokufa na ndako oyo mabali za na poto oyo na mboko koma te mapate kweya mama lobi de show tovani na mobali achanzaka te mobali mutema mabe soki mwasi abimi ake église po apekisaka ye deja église mama lobi de show na yebisaka ye pekisanga nyonso ya mokili pekisanga ata fufu menzela losambo te soko koluko pekisanga église ekosimba te pekisanga fufu menzela église te mais soki mama bimisi makolo ake na église tant mama kozonga lukutu tala basi ba obeta manapoto wa de show tala basi bazo beta manapoto na ndenga black ite eza basi msuba na baza sous colonisation na kati ya mabala ndimelanga mama lobi de show to ana poto mesuka simbinga na konyata somo abeta tala te so mama utika église aye lukutu ya nyama mama biso ibatu batuni abio non ali nkolamba te asala musala te azobima zonga retard yango na onya ataye esali ma passe na soni pona ni koza na ba comportement ya boy et à la fin mama lobi de show de silana na mobali asila na mobali pour colonisation ya boy pardon pour colonisation ya boy akokaki yango lisusu te bakabwa na mobali mama lobi boy na suka de show yebisa ba mama bana baza garantie ya libala te batu ba yebisa nga loko oboti bana ebele mobali akokita to bana na bana mibale mobali akokita mwana misatu mobali akokita 4e enfant mobali akita te suka na suka ba divorça mama zo regretter mama lobi de show nazalaka moseka nazalaka fille vierge mobali wana nde abebisa vilanga mobali wana nde adeviergeanga ye wana nde abotsanga bana ye wana lelo asundolanga akenda esali mawa passe na soni ya zwa mayele mama lobi de show na kanaka na obala mobali wa mela masanga te cigarette te mais tant to kutana kina ye par critère na kanisa ki yango wana o nzamba tindelinga menzoka kotala na miso ya bumutu eza passe kozanga Yesu na bomoi liwa ya ndambo mama kanisa yi mobali nzoke lima mama kutani na ngwalima elima ngando abebisi vi na ye adevierge mama aboti eba na 4 asundola mwasi akenda yango mama lobi de show beta bana biso ba okola na poto bayoka ba ope ba na Afrique boyoka kote nyoso bolanda de show yaya oyoki basi tant boza na nzela classe surtout bano ba okola tant bakenda na ba âge de puberté tout consort jusqu'à 18 ans mato ezalaka mangongi ata ba pekisio na famille okoyoka te mais lobi tant conséquence kote ya yo ndoko ya koyebe kozala trop tard
Maman ekoyeba komi trop tard 4 enfants sur esclavagisme ya mobali eloko moa malongeza te vie ebeba pona kozanga koyoka oyo aza na mato ya koyoka sai nini ayoki yaya bana baza garantie libala te bana po baza la garantie libala za la sire est-ce que papa wana lingara bango parce que ba mususu baza bana mususu baza ba garantie libala na ko yebso pe bongo bana mususu baza ba garantie libala soki papa na bango alingi bango bana ona ba kosala ke ba relier bino bakorele bino soki bozana bolingo ya solo soki en fait bana bakorele bino soki papa alingi bana wana ya solo mais soki papa alingi bana te yaya ato boteli ba angelu pasi ya pamba mama lobi de show na bota bana ebele balobai mobali ya kokita mais tina ndenge to kabwani bana 4 bana batikala na Afrique même soki mama zo senga pesa mbongo to tindela ba o batikali na Afrique ayebisi mwasi ne bo banoko na bango ba osani kuna ijosi ya est-ce que banoko nde babota bana wana banoko wana bana te na Afrique papa lobi o yebisa ngana tindela bango mbongo ebongo banoko na bango banoko ango azolo ba famille ya mama c'est honte. C'est honte. Maman lobi de show bana bazo souffrir du fait qu'alingaka bango te na kobotama atikala epe kolinga bango te oya sauva kaka oya suka o ba bengisa ki azana bango na Allemagne le reste batikala pesa mbongo to sunga bana na Afrique alobi lokuta ebongo banoko na bango musala na bango nini oh yo botaka bana po banoko babokola bango esalima wapasi na soni mama zwa mayele yeba nani yo zobota naye alingaka yo c'est ça ba question to ana ona kati oh yo zo lukobota naye alingaka yo oh yo zo continue kobota naye alingaka yo parce que basi bozana ba erreur rebelle mutalingi yo te na boti yo bana tina 4 ta le côté toke suka OK na débit kaka tango aboyaka déjà mwana liboso ya retire-toi parce que chemin na yo monani déjà mabe liboso na yo problème ezali mais maman le bi des show ozanga koyeba eza liwa ndambu na ba conseil ya bato mabe o akochanger so bokomi na bane belende bo OK déjà na 3-4 enfants akochanger ti lelo mobali a chanza te yango to tuni na suka yo kotozo kendo bota balingaka yo posoki balingaka yo te yaya oyebi ba vérité na yebisa babino eza ba tebele ba o comprendre so ozolanda nga na likolo o comprendre eloko te mais so ozolanda po ozwa eloko moko ya motu ya o comprendre yango ba question eza na suka yango kote yo ke kobota balingaka yo koto kenda kobota bana balingaka yo mwana oyo bota alingaka ye kasi soka lingaka ye c'est bon mais soka lingaka ye te na kati ya lisolo yo comprendre nini oyo azana mato ya koyoka sa nini zwa mayele yaya vie za kaka moko kozanga Yesu na bomoi liwa ya ndambo. Merci beaucoup benga des choses de l'art TV na ba sujet bien oyo komelu komela ba misuste yango mama lobi des choses ka ndingo lo bakazwa beta bande kwa basi bakeba mutu soka lingi yote ato boti chizengo elo moyo kozala te ya malonga esali mawa passe na soni. N'oubliez pas quand on est na ebsa rabino partagez votre émission pesa bande comme susu batala yaya to ana besoin ba te belé pour tous wa masolo belé to yela yo na ndako pour comprendre makambo susu oyo ki ko comprendre plus na kati ya vie na yo yango to senga ka partager masolo a des shows oh papa des shows ngapela na partager ka na pesa ka te ya kokosa ka te tozo boya mamba kokosa nde to boya. Voilà, partagez votre émission et que ça la bien aimé commenter ezala ki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya et sa réponse ciao.